Ah, tu as dit na maluku tokuti yo. Ozwaki kozo boyibaki. Oyibaki, oyiba ba heure nini? Oyiba ba 3 heures. Na ba téléphone. Vous avez bien combien? Oso bana koyiba ba combien? Obi? Mbali boso na koyiba. Donc yo iba pasteur et simbi na moté. Hein? Yo mo siko ko iba na kati église. Na bité lo sambo no siko zanene. Obi? Et souvent la prière mo ko sate pasteur alimbisa aussi. Pasteur a limbisa ngamuke mana ebe ko limbisa. Mutema na ebe ko limbisa. Obi mo lo sambo mo ta Bible oyebi. Mo ibi na kati église. Hein? Au sambe église ni. Na neo. Na neo bo sambe la ndene. Na neo bo sambe la ndene. Sambe la ndene mutu sambe. Ndenge nini? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wando sambe liwe nzamba limbisa bandimi yoso. Alimbisa yo. Yo aleli alobi assemblée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yo siko makamwa za ndene obengi molia pe to za wapi. Bon ngai awa précisément tozana maluku na commune maluku kombo na ngai pasteur Bino Christophe. Naza visionnaire ya église de Racheté précisément na Iken. Bon tozana ba prière na église tant to lali na butu vers ba 3 heures to lembi to lali na biso to sutuka na ba 4 heures boye table mixeur ezate na ba téléphone ebungi donc to banaye ko sambela parce que ba banda ko iba biso kala ba iba biso 120 chaises tozana na église tozana 140 chaises ba iba biso 120 totika na 20 chaises seulement sikoyo na butwa lelo nde nzambe eko sunga biso ndeko yo aye ko iba biso mixeur table mixeur na 6 téléphone yango na lobai ke likambo en tout cas to kotika yango te parce que nzamba kota ngo nzambi fwa kota na kati ya likambo na lobaki yango ndenge wana et puis nzambe pe akoti aye pe kosimba motema ya bakonzi awa mais na bengi penza molia parce que na ko limbisa ndeko yo mais ezala ba mama bazoteka awa bazolela biso to umeli to bandi ministère na maluku en tout cas to ebaki makamba moyibité yango to bengi molia po molia ala kisalikambo yo bakonzi la police batala likambo yo parce que na souci ya maluku wa batindeli biso ka ba officier ça na risque ndenge azawana il faut bakonzi kuna ba renforcer ba jeune parce que awa kaka ba officier ba lieutenant na ba sous lieutenant bazola la garde awa yango il faut bakonzi batinda la police ya awa soki o mati kuna awa en tout cas ba criminel batonda meli biso awa tozana insécurité kobuka bandako kotokola bandako asali boy alobi bolimbisa e pasa melono di pere di fils moto ko asali mabe kufa kaka na lisumu ya moyibi asuka na lisumu ya moloko parce que soki to limbisi lelo na polele na ba ko sala sima soki etumbu na eta na maboko ya bakonzi bamo ba ebile ba osala na biso na lelo ko tosala na bakonzi bamo bazo seso ko na e mobalo anyoko na biso na mboko yo ayiba libata finga na yonga na zamona makango mobalo asoda ko mobalo na azamare akanga ya bete ya akende bulu lelo bakangi olobi nini akende asengi no pardon malgré tout mon lele qui na kata maluku na sepeli fort oya ke belé donc oyo ka molière mais la baninga na biso commune mususu na commune maluku bonne ko ba bomba biro ko le yo ye na sepeli makasi
Bataboye, Toufi va la banque Sikamo, mais donc on a danger. Il s'agit pas comme qu'on viole la banne à la classe. Hectare, il faut que la banne, viole la banne. Non, bon, on a eu, au Yibaka Bato, de Lembi. Bataboye, Bachola. Asali asengi au pardon, abi on a dit père de fils de Saint-Esprit. Bato balimbi sarawana eza bango pona ngande na omona muto aboye elo moko basali ete na basali elo moko te amutu ya kobeta ye anyokoli bino mingi seke nango osenga bosede ngai bosede ngai nde naza bosede moi de gauche nakosambwisanga next